Voyance et lingi koloba bato ebele ba mi benga lelo ba prophète. Mais ça normalement voyance. Dans la semaine où il y a c'est pas la prophétie. Or, une prophétie, c'est quelque chose où il y a un monde entier. Ils ont la individualité. Okay. C'est d'abord ça. Et ça, parmi ma pratique, où il y a que telle personne fait de la magie. Que jour où on a épais au hasard, de lundi, si toko ma dimanche, ils ont déjà symbolisme, il y a un astre. Tous en est lundi, lune. Mardi Mars, mercredi Mercure, jeudi Jupiter, vendredi Vénus, samedi Saturne, puis dimanche Soleil. Pour Annie, moi culture ou analyse, comment qui est sous bananzete, à sous belinzete, à sali grand besoin d'un assez anzete, voire même sous bois qui est ça la même écobo, sans pour autant pas respecter bon entité, esprit oyo, bazana sima nzete on. L'île ya Lumumba et quoi apporter et le comment sur le plan matériel et quoi apporter grand chose depuis dans cas l'île. Mais sur le plan spirituel et quoi apporter ba grand influence au monde que ba politicien ba onyo ko la biso du mingité parce que ba to ba côté ça ko esprit ya Lumumba. Yes quoi sepeli na makambo anate alinga bazala bango nyonso na kati ya le noir dans le tout bazaka bango na bango. Voilà c'est belité Satan tout nzambe. Satan na diabolos. A sepelaraté. A sepelé vraiment la création ya ba humanité. Mais mingi mbongo d'abord ils ont makambo ils ont bateau basalion ce sont des occultes ils ont d'abord elo mongo ils ont trop spirituel ils ont papier te ba imprimer quand na banque boy so etembe ba voter budget ils ont d'abord makambo ils ont plus lié na spiritualité nzambe na contexte bolo ba na moi na Jésus bien qu'il pas nanga vraiment ça existe pas mais na concept wana Satan na pe azana moi na yi nani ba benga kai maman Nzamba sala mbongo te nzamba sala trok nzamba sala nzete asala mbuma sala ndunda sala pondu yoye na ndunda ngala pesi nguba yoye na oyo ngala pesi oboy donc mutu ya na mbongo c'est maman mutu inspirant yango mais lelo na okamo na oyo pasteur mo bo lubao catholique isa salle d'attente ok na lefere mais bible ça elozu yango wapi c'est catholique. Et spécial Sunga orphelin. De soutenir orphelinat vida. Akata orphelinat vida. Bolingonde vandi. Linge organisi bazo telengana. Zamba pambola yo. Orphelinat vida. Nzambe atieli sonae awa. Elo konyo sozana ngo. Yaka contacter orphelinat vida. Misolo na yo ukabola ngona banani. Orphelinat vida. Ici quand bazo zo bana o baza orphelin et baza délaissé nzamba sino na moke kanisi la orphelin orphelinat vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence po ekoma la destination nzambe na lola mona bino pambola bino vraiment azongisa ya ebele vraiment na oyo nyonso bosalaki lelo toyesu na lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene tozweli bana esika ya kitoko tozo futela yango chaque mois bana na biso fo balia bana na biso fo bakende classe bana na biso fo balata bana na biso fo baza propre nasepelaka na donner oyo bango bayoka mbongo na nzambe et puis basalaka nzambe asengi parce que c'est eloko nzambe asengi na biso ki nzambe tu m'as donné cette vision mais je ne vais pas travailler toute seule. Bah, bossa le cas ba provision était tout autour de moi. Nayango, soki olingi osunga benga biso. Na plus 1 64 75 33 43 10. Topé bengi biso na plus 243 97 666 66 04. Oui, je confirme des boutiques etikala moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a memeli biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o memeli biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez très bien. Ah, les amis, Miss Lo boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un prix de Kiko. Contre Kiko. Non, quand la bureau se sont baya ya Tokinte boy. Ah, Tokinte. Ah, les amis Paris, États-Unis. Les amis mélange tout. D'accord, la même différence tango parce que le rangezo par colibo, tu fais des tenants, tu vas pas moucher non, c'est le oui. Pas habillé pour de ça à 48 heures.
En tout cas, ma qualité na moni mwana mama kobukana te soki olingi olata kitoko mpe bayeba yo yaka mbangu na Miss Lo Boutique na yango okokuta basapatu bilamba ya basi maquillage mafuta baparfum mpe biloko mosusu te po tokiti na Kinshasa po mona biso ezali basi te tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5 commune de Kasavubu to mpo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Mwana mama kobukana te yoka lisolo mama Gisnovitz yende coach ya loposo ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezotraite batampo banduta baboko na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobukana te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azosoigne nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo moto betela batampo esalaki ezambe esilaka te elonye nzuluka ekoma lokoma batume na depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta w bolingo na théorie ezanga moniokoli mais sur terrain kotakoliki bomango nde tomonaka o humanisme yeye sheri okwaki wapi papardon ya baba oyokisoni te bozali ebele ebokota l'émission de partout na pesi bino mbote mbote bala nyonso ya chez biso TV oui malamu na émission na bino réponse à nos questions yande kola napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir. Mesdames, messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre sur votre chaîne chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci à notre sponsor Jésus-Christ Nazareth. Un grand merci à Montréal, Denis Monsolo, Elias, du côté prise de vue. Je vois Chris. Un grand merci aussi à Maman Mili Feti, Maïnga Mwasinzambe depuis Canada. Un grand merci à tous nos abonnés de chez Bisso Télévision, plus de 150 000 abonnés. Ce n'est pas donné à tout le monde. Banegoba Bolingo, Maton Deza et Mingi Tozong Seliba Oyo, Balanara Bisso du début jusqu'à la fin. Ceux qui vont mon émission d'Abisso, Botalarma et Bandeli, Tina Souka. Il y a un des alliés participation à Bino Awa, dans chez Bisso Télévision, dans Moussala qui tombe autre, c'est la Rabino, tu me comprends que c'est la Bino Moussala qualité. Donc, bon, encourage à Bisso, Botalarma émission d'Abisso et Bandeli Souka. Pour tous, à moins 10 francs, il y a tout à transport. Tout fout à payer espace au Waka, tout ce matériel et vous savez bien. Merci pe na ba oyo balinga biso te mbote oya bino na pesi bino ba mbote belé na ba ennemi na biso to pesi bino ba mbote biso to zo bino ba ennemi na biso te biso to zo bino ba masa na biso lelo toye pona ko découvrir parce que ba to mingi ba kosami na makambo etali magie to moni ba to ba ko benga papa chic ba kosinga boy papa chic ba zinga boy lelo na bengi moko ya ba spiritualité maître spirituel amekambe ko fungo na biso na o etali magie le lengeni to découvrir que ba mboza magie parce que ba pasteur peut ba koti magie na kati ya église na kati ya betonga bilembo o ba kolobela biso awande bana na nzambe bo fungo na miso parce que ezali le lengeni o ngai na ko sunga bino bo fungo na miso papa na pêche mbote mingi ndiko journaliste sangonini kimia ezali tu yamba que l'autre fois na mai matali porte-monnaie angélique oyo moko ya prophète akomi ko pesa un prophète nani porte-monnaie angélique yo ko zongi sa mo keni ne poete to bande émission lelo. Oui, merci mingi ndenge to lobaki l'émission tay ko le cœur porte-monnaie angélique normalement ça n'existe pas. Il y a que le porte-monnaie magique. Parce que ange aoki okota tina bassesse wana te ya ko pesa batu ba porte-monnaie. Surtout que ange aza moko ya ba disciple au bolanda le grand lignée le tout dans le tout. Or que le tout dans le tout lobi l'homme mangera par la sueur de son front. Alors mutu et comme si ko pas si po ozo faciliter moko boy par rapport à la pénition, il y a le tout dans le tout. Est-ce que ange quand on parle des anges, tout le monde a ange, mais esprit ezali. Différence entre Moutou et ange. La grande différence c'est que Moutou a tout d'abord une partie en Zambie. OK.
aza une partie à le tout dans le tout bien que ange p aza na domaine wana mais différence à makasi eza que ange azala na posate ange aza wana kaka service na eza uniquement le tout dans le tout soit aza messager une fois aza messager tandis que mutu aza na mayele ana makasi ana posa et la grande force oyo elakisaka mutu azala moko ya baligné o aza le tout dans le tout eza par rapport aza na tous les sentiments wana établi na kati na ye yango boni évolution ya mutu et comme moi difficile parce que aza déjà na posa aza wana aotinga mayo oza na posa tant mususu ça vraiment makambo eza pratique pour évoluer âme na yo et rejoindre niveau ya spiritualité ya ba ange sur le plan matériel biso toza likolo na bango sur le plan spirituel bon ba likolo na biso OK chango la mukosi lelo yo to bengi awa po tomoni na ba église ba tonga mingi ba rombosa la magie na lingi lelo yo bilemo nini oyo mutu so atali na kati etonga amoni bilembo ya magie et puis ba sorti ni na ba magie toza na mboka na biso. D'abord, le problème est liboso eza pour batuba comprendre que oyo mutu tel osala oyo mutu tel osala oyo mutu tel osala les magie tous les enseignements eza mingi n'a pas pratique. OK. N'a pas pratique pourquoi? Parce que la magie en soi aza d'abord science, hormis science naie, aza appelle sous art. Et bah pasteur et belé topé bande comme sous belé ba osala siko art ya magie. Art ya magie eza o ba benga ka prestigation, spectacle. Oh mutua beli boye babimisi ligoro don nzoto nae or na normalité molimo mabeo eza na kati na eza esprit okyo mona na l'œil ni boyete oh babimisi sete na nzoto nae so moni basine wana eba ke mutua na c'est un pratiquant de la magie mususu aza na ndenge ya voyance elingi koloba bato ebele ba mi benga lelo ba prophète mais ça normalement voyance. La semaine où il y a c'est pas la prophétie. Or, une prophétie, c'est quelque chose où il y a un monde entier. Ils ont la individualité. C'est d'abord ça. Et ça, parmi les pratiques où il y a que telle personne fait de la magie. La carte, il y a la magie, il y a la voyance, il y a le spectacle, il y a aussi une science. Où il faut tout comprendre parce que magie, déjà par définition, nayango. Grand maître Hermès sur le trismégistre toute 3 fois grand balobaki balobi la magie eza science art ya ko soumettre l'électromagnétisme individuel à l'action de l'électromagnétisme universel afin de dénouer l'entrelacement névrotique des énergies pour retrouver l'état divin en l'homme. Donc en dehors il y a science eza art. Oye babango lisusu na enseignement. Akomo bimisa enseignement, soit d'être par exemple aza chrétien. Na kati ya christianisme ba na enseignement na bango oiza déjà établi depuis ba nuit de temps banda christianisme ya. Mais au monde na kati ya mateya na ye azo dérouter comme kozwa makambo eza occulte, purement occulte. Biso bato toyebi makambo ya so Nathalie na yeba ke mutu c'est initié, azui makambo ya initiation aye na mon église. Mais non, le bela biso nanu, tu as combien de sortes ya magie? Pour la magie, en soi, magie ndenge azawana zala moko, mais azana ba porte. Azana 7 portes. Comment ça? 7 portes différentes, et ça par rapport à 7 jours de la semaine déjà, bah, il faut baïba que bah jour où on a épais au hasard. Dès que lundi, si toko ma dimanche, et ça déjà symbolisme il y a ba astre. Tous en est le lundi, bah benga lune, mardi Mars, mercredi Mercure, jeudi Jupiter, vendredi Vénus, samedi Saturne, puis dimanche Soleil. Na kati na yango na o retrouver couleur na couleur isa na jour na yango toza na blanche toza na vert toza na bleu toza na doré toza na or toza na vert donc isa ba porte wana na kati ya magie na magie za makambo na boza lokwa magie blanche oyo bato ebele basalaka erreur ya koloba que magie et y en a 3 sortes magie blanche magie rouge na magie noire ba attribuer magie blanche je ne sais pas quoi magie rouge pour na bateau baliaka bateau magie noire so pour na bandoki non c'est pratiquement faux. Or la magie blanche eza wana mingi pour na guérison kobi ki sabatu ndeto benga ba religieux ba benga ngo exorcisme mutu moko boya za posséder tom suna milimo mabe bakoko na biso akala ba banda ko salango même lelo na bamboka msoso okeza bamboka msonde tia basakata ba musho okuta batu mutu bazabolo ekangiye. Alors il faut ça la recours moko boy il y a moi misako maloba moko boy parce que maloba peut faire partie à grande connaissance wana moi nzete pour ekimisa ba entité maléfique wana toza la magie par exemple magie verte magie verte
musala nguzani magie verte eza lokola nde tozalaka na bazamba lelo na okopesa exemple moko kala tozalaki soki omeli Congo bololo maladi nyonso ebimi parce que bato wana ba ancêtre na biso ba yebaki nde nini ya obuka nzete nde nini osenga ye permission pour apesa non seulement nzete na ye mais apesa pe lisusu na essence na ye énergie na ye oyo ememela mutu guérison lelo bato bakomo mela Congo bololo lia bika maladi ebimi lisusu or pour anini bato babosani mwa culture wana lelo mutu akoma ke suba na nzete asubeli nzete asali grand besoin na ye na se ya nzete voire même suba ke sala même ekobo sans pour autant ba respecter ba entité ba esprit oyo bazana sima nzete wana parce que c'est aussi un être vivant oyo a faire partie ya essence ya le tout dans le tout. Mais tout élément na momuke wana olobi nzete pe azana comment expliquer nzete azana esprit mo na kati Nenza makela nzete nzeta ko un esprit to pe nzeta ko mona expliquez cela nous côté magie verte. Oui, le grand problème est zalaka en soi ndela zabu nazana esprit nanga o ezali mais en entourage nanga il y a aussi des entités o batambola nanga ba esprit o batambola nanga oyo balandaka makambu na salaka so sala makambu mabebe esprit mabebe olanda yo nde ba oti so za muto mabebe otindola ba débauche ba makambu ebele otoyo kaka ba voix oyo lobaka na kati ya mutema ya mutu sala boye ko sala te normalement ba benga ngo ego wana eza ba maloba ya âme mais zalaka influencé par rapport ya ba esprit oyo ba olanda yo ndeko nanga journaliste na yebisa que ba esprit baza ebele mingi na kati ya mokili koleka ba humain parce que ba esprit ba se multiplier ka ba humain ba botaka ba esprit baza déjà ebele ne eloko nyonso osalaka soki osala ngo kaka continuellement habituellement et botelo mo to bengaka égrégore donc forcément quand boy oyo attirer bango au monde que makambo osala qui se répète à chaque temps ce que leli eza batu mususu so aleli ka basali mabe aleli asambeli teni ta leli mutu wana o asala ki mabe akutenda mabe. Pourquoi? Parce que aza déjà na ba entité o balanda kai so na lobi na expliquer ngo pour batu ba comprendre mingi na mukili na biso batu baza mingi religieux to christianisé na opesa exemple ndeti ya guerre ya paradis. Il y a un archange Michael na diabolos. Donc babunda qui c'est qui ba esprit ba kitaki ebele un tiers ya ba ange ba kitaki msuba koya na zamba msuba koya na ba toilette msuba koya donc c'est comme ça na kati ya zamba père est renfermé un groupe des esprits oyo ba tambola ka mingi na respect. Donc ba esprit wana bazana ba sima ba nzete za esprit msusu wana ba nzete na nzete wana sala ta msusu 1400 ans ezana esprit msusu na zamba wana sala 3000 ans. Tango yozo ya kubuka nzete pa na ye il faut ezalo kwa kolo lupango il faut senga ye pardon o senga ye permission a pesa yo aval ya kozwa nzete non seulement ozwa nzete mais achela on a luxure ya guérison na katina yo. OK yango balbaka soki OK kosenga mutu il faut que ça moi ne fût que quelque chose symbole pour que nani wana tout la magie rouge yango musala ngozarani magie rouge est plus basé na makambo ya ba affection bolingo bolingo bato bazana moi ba problème ya bolingo et zana bande ko na biso ebele bazo souffrir na point wana pe na soulever le sous bato balanda biso baye baketo yaka na souci peto aider bango kaka par rapport ya ba makambo poza bato mususu ebele moi si kitoko to mobali kitoko mbongo azalaka nango aza bien mais libala na ye ewumela atiana bato ba divorcer 7 fois. Alors magie rouge eza wana pona ko rétablir harmonie na kati ya bato parce que na français balobi vivre en deux pour aboutir à la communion des vies. Liboko ya gauche etambola toujours na likolo ya droite. Donc mutu tango aza ye moko boya zana mutu ta komi mutu soki a komi en couple. Et en couple wana ekozala bien ce qui va baser en gros sur la connaissance ya magie rouge. Na kati ya magie rouge wana ba kozo enseignement to pe ba pratique nini ba oki pour sala pour bazala bien toujours na harmonie na bango non seulement pour na bango mais progéniture na bango pe koya eko la malamu bazala kitoko makam na bango nyoso za. Magie noire. Oyo bato mona biso c'est vrai que biso to sala mi magie noire ya mona ba sacrifice bato ba kufa papa kufi matiki de atiki na simane bato sacrifier ata 5 générations wane magie noire ba ya ngone ya mabe. Oui, la magie noire essuie une partie ya mabe parce que ça cœur noir eza mutusko ya komi na ba itamo ko yasuka donc alongoli esprit ya mawa. Moi j'appellerais ça no benga yango magie ya kindokite no benga ngo magie ya nzambe. Pourquoi on a besoin de magie en Zambie? Parce que Dieu, le Tout-Puissant, le tout dans le tout, avant a créé lumière, azalé na katia le noir. OK. Azalé na katia ténèbres. Yango moni même na Bible, baza unanime nanga to na ba livre saint na ba Bhagavad Gita et za ba Coran. Baza unanime nanga ya lobaka le noir existait, la lumière a été créée mais le noir n'a pas été créé.
na kati siko ya magie noire mawa ezala te. Ndenge pe nzamba zala kamuta okyo zala papa na ya kufi ato sambelo azobela makasi ato sambeli. So déjà décidé que yel fois kufa kaka. Dans la kati ya magie wana isa d'abord ensemble ya tout le magie, isa le quoi noyau ya tout le magie. Isa le quoi noyau ya tout le magie. Mais noyau wana so que comme isko na itana yango ya noir. Donc wana pitié zala lisute. On peut sacrifier magie blanche née dans l'obé de Yann et Bandil la banda qui a magie moko oyo ils ont plus sur le plan il y a ba guérison ba makambo un peu trop licite pour mitcha la place ya moto. Magie obé doré, magie soleil, to benga mingi magie soleil, ils ont magie oyo ka boti ba porte-monnaie magique, ba or, ba diamant, ba nid parce que ça magie moko ya richesse, c'est d'abord doré. Donc ils ont magie mingi il y a makambo etali bozui matériel. Voilà, tout simplement le Solomon Mouké na matali lino. Il y a ex premier ministre Nabiso Oyo à Luka nani tozo indépendance Lumumba to moni bazui lino na ye ba na ngona mboka. Et ça a un rapport ni côté spiritualité. Nous a maître spirituel. Côté spiritualité, et ça d'abord l'influence makasi parce que Bamindele non seulement l'ino et Lumumba, makambu ebele ya mboka la biso o eza ba force topé ba puissance ba kenda na mboka a bongo. Lumumba c'était un combattant, c'était quelqu'un o ya linga ki côté les milape moi ba makambo ya omona mabe. Ko ya lino na ende la uta ko pesa exemple na magie vera ya banzete. Mutatambola na influence moko bo spirituel. Influence spirituelle o ezalaki eloko moko totikala na yango ya nzoto ya Lumumba mobimba eza lino na ye. OK. Et ba esprit wana oyo babande kolanda Patrice Emery Lumumba donc ba olanda symbole na ye ndezala papa kufi bilamba na ye to bombi to mai moko bo asala to bomba quelque part parce que pour être et atiraka influence spirituelle il y a Mutuana et Yakawana. Alors l'ino ya Lumumba et quoi apporter et loko moko sur le plan matériel et quoi apporter grand chose depuis dans le cas l'ino. Mais sur le plan spirituel et quoi apporter ba grand influence au monde que ba politicien ba onyo ko la biso du mingité parce que ba to ba côté ça ce esprit ya Lumumba parce que esprit Lumumbiste on est kenda vers la Belgique ba makambo nango et ba Belge wana ba lata esprit wana ba koma ba opposant ta li paso e mati boy ba telemi ba marcher na nzela biso ezala lisute le lipe commission e combien ezala lisute lin wana ko yana yango so que quoi dans de bonnes mains ba ki ko sa na yango ba na se pelande ba lo ba faut zonga loja parce que seul bateau ba préserver moi culture eza ba to na biso ba tikala na ba intérieur ba ki sa nango bon usage pour na ko benda ba influence ba force ko e banda ko tambola na ipo et influencer pe quelques corps politiques par rapport à ba makam. Il y a l'inconvénient na moka a kosilika te ndenge ba bomaye et tout. Lumumba ko silika peut-être ko to okyo kimia parce que pour na osilika déjà silika viba makambo ya saleza bato misusu lelo na yebisa wana mboka oyo so beteleli sola Lumumba yebiso bato baboma mboko eza ba Lumumba mais le discours na ya loba discours moko sala lobi qui nous a exploité durant 80 ans 80 ans c'est presque un siècle mais lo kwa malonga et salamate qui est la baninga o bazala colonisé peut-être pas anglais au moment que mboka na bango eza moi évolue donc Lumumba azala déjà la bakanda peut-être okyo koma esprit na ye okyo koma apaiser ndenge bazongisi moko ya elembo na ye na kati ya mboka o. Voilà le lenge nini yo ko décrire Dieu pour na go ba nzambe tout puissant et tout nzambe tout puissant o yo zo décrire wana nzambe o wapi. Bon, en parlant de Nzambe, moi je pense que Moutounion sont appelés sa Nzambe c'est le combo selon manifestation. OK. Parce que so yé pas na biso toloba Nzambe, bato baloba français balobi Dieu, ba arabe balobi Allah, ba indien balobi Krishna, Shiva, peu importe. Donc batu na batu bazana façon au bord d'écrire Nzambe par rapport ya yambeli na bango topé eloko hein, ezo bazo ndima na yango. Pour l'anga soit na lobina d'écrire Nzambe non loba adage moko boy to loba mingi Nzambe za lokwa éléphant biso to lokwa ba aveugle mutu mususu oya ba simbisi libumu éléphant alo batuni pour na Nzambe za na lobi pour na Nzambe a mur par rapport à à décrire mususu ba simbisi likolo ba ibisi pour na Nzambe za na lobi non pour na Nzambe za poto ndinga simbi likolo mususu ba okyo simbisi ba ivoire alobi te pour na Nzambe za lance mususu okyoza asimbi mukila lobi pona nganzamba za corde donc mutu na mutu opesa une partie
il y a compréhension oh ya zo comprendre mais nga naza mutu te pona pesa ye kombo naza na poa wana te nga la benga ke le tout dans le tout parce que na kata nyonso aza même na kata mabe aza aussi longtemps que yé moko même a créé Olobi lo motre attends la kata mabe aza pesa biso exemple moko au peut-être na kata mabe nzamba dans la kata mais ce tolobi tolo bana ya créé Satan les nzambet a créé pas doté na ba mabe nyonso aza na yango. C'est lui qui a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, aza la maîtrise ya mabe kolika même Satan a yemo. Monsieur a diable peneyaba na nzambe zani. Peneyaba na nzambe place wana eza moins compliqué parce que nzamba botate toza bikela mo ya nzambe. Nzambe mais toza ba na nzambe. Les enfants de Dieu, toza ba na mo na nzambe. Bon, eza expression. Ok. Eza expression mais na sens logique webi que moi na papa et bino na maman na bino nzambe aza nzambe. Nzambe aza créateur, aza on a te pona obota aza vraiment aza le tout dans le tout. Voilà. Na changé motuna kasi. Monsieur a diable penea ba créateur. Mission ya eza deux mondes différents. Eza le noir na la lumière. Le noir eza déjà placé au bango nyonso ba utaki et moko na kati na bango atombo ki alobi non il faut na ça la lumière et na créé pardon toke malembe. Nzambe na sata ba uti sika moko. Mam nyozolo bana. Te na biso makambo eza vraiment véridique. Te Nzambe na kela sata. Vrai ou faux? Faux. Prouvez ngai. Na yebisi yo boye. Tozwa bikela munyoso ya Nzambe. Na bikela munyoso ya Nzambe ange aza ikela mu Nzambe Satan na pe ikela mu Nzambe selon yo. Satan na ikela mu Nzambe selon yo. Mutu pe ikela mu Nzambe. Mais mutu asumu kika na lisumu moko ali arbre de la connaissance du bien et du mal. Nzamba lobi o kufa. Poli mbuma ya mabe na malamu yango to omona 200 pa na biso passe sur mutako 620 ans anniversaire fête. Parce que Satan na banda sumuka mutali boso. Kutu selon ba dire mususu ya ba religieux. Ba lobi alinga le tsakiti na likolo ya Nzamba boma kete poana. Dernièrement, on a au peso exemple il y a Job. Satan a keti na lola. Place au bino bobé la ka moto et tumbaye boboa ka kebisika bikauki ya qu'est-ce qu'on a ba négocier Job. Non peso exemple et faire comprendre que ténèbres est déjà bobé nga force du ténèbre. Le ténèbre a déjà existé, ça n'a pas été créé. Sauf que la lumière a été créée. Ça, c'est quand on a lili, on a créé partie nanga moko boy, on a créé ce groupe nanga. Yes, par rapport à la question tout na liboso, yes quoi sepeli na makambo anate. Alinga bazala bango nyonso na kati le noir dans le tout bazaka bango na bango. Wana sepelati Satan tout nzambe. Satan a diabolos. A sepelati. Sepela vraiment la création ba humanité. Alors pour na perte na bango ba humain le quoi ba imposer bon pour besoin réussite, il faut beau venir à Nzambe moko pour na perte wana Nzambe wana zo perte. Il faut banda obungi sa sko ba créature ya Nzambe wana par rapport ya ba makambo. Si kopona ni la sumutu tout monde a Nzambe mutaganyaka na mala bitumba ya Satana Nzambe ndalongaka. Suba utaki sika moko. Nzambe ndalongaka je crois pas vraiment parce que ce tolobi to chana contexte ya guerre. Guerre c'est que ça makambo ya diabolos, c'est ça lutte. Ça makambo ya Satana boto ebi guerre mondiale, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, les lots tozana Poutine. Satan dé ils ça rage même ba américain ba banga bo sambela kasi mingi Poutine le misa thématique. Hiroshima Nagasaki boyebi. Donc koloba que Nzamba gagna kaka c'est un peu so Nzamba gagna kaka mbe batu bakufa ate. Donc Satan anda sala effort que batu bakoma okufa Nzambe wana yina batu. Okoloba nini suki Satan travailla na service Nzambe. Autant auto le bagin Satan ngenda koluka Nzambe na lola. C'est que Satan azali agent ya Nzambe. Nzambe acha Satan po ba force na à travers diabolos ne rubenga. Koloba bongo eza ko limiter le tout dans le tout. Le tout dans le tout azala ayebi bino non bien azala posa bo prouver binoté. To ayeba mozindo la. Wana ngobe na Nzambe. Le tout dans le tout Nzambe oyo binga Nzambe on ba binga ke le tout dans le tout. Aza trop faible était na ba façon on pour akoma ko. Comme dit concept o batu ba présenter batu le tout dans le tout et comme ko bimisande le tout dans le tout azamba be. Na concept o ba bimisi concept on eza été net le loto lo ba eza verset mususu na tanga bible mkomsu na seka kinzamba lobi na zamu na mutu tepona na se lamenter na se plaindre toni na verset mususu na Genèse alobi que je me réponds d'avoir créé l'homme. Donc à regretter point na kele mutu c'est comme si omniscience na omnipotence na elongwe na yango. Na alobi a créé à regretter wana na Nzambe na Genèse c'est na bosse ba 6 ba bilo mo ya ba bongo. Bato batanga bible makasi ba bi version na Dieu se répond d'avoir créé l'homme. Donc à regretter donc et comme
ko affaiblir nzambe comme ko kitisa nzambe lokwa nzamba créé mukili na mental na ndenge oya sepela makambango ezala Satan n'a pas joué rôle na ya na service ya nzambe te soit za na service ya nzambe be nzambe nda benga Satan na ebise ke meka Jean mais le quoi Satan n'a qu'à proposer donc il fait makambo étalé nzambe nda benga ki Satan tout Satan na mutaina te Satan nda kendaki verset lo ba bien nzambe kuto tout na Satan o sa nini yawa obi na otambola na ngakaka c'est là yo le lingue ba chrétien va sambelaka ndenge to sambela pour ne pas dire biso ba chrétien to sambelaka to gena na ligne malamu to gena mabe ligne ya malamu eza d'abord conscience eza makambo eza déjà gravé na kati ya mutu azala na yango eza mutu mususu ndela banda lo banza maza le tout dans le tout mutu le tout dans le tout na kati ya mutu azala malamu apena mabe parce que azala ténèbres apena lumière na kati na mais il faut alukasko le libre arbitre le chemin o ya poni chemin o nyonso mutu apona ka o amoni kiza eza bénéfique eza malamu pona ye il le suit donc je peux pas juger que ba o baza dans le bon ba o ba dans le mais non yo moko ndenge zabuye mission na yo ezarani na mokili ndeko lati teni yo objectif ne zarani to me kambe ko yeba yo zana nani pour la tiboye la teli yo tout le monde a vraiment un peu bizarre mais yo mega no décrire tout d'abord ndela hôtel Koloba moi je suis un maître spirituel je suis un mage le Seigneur Uranus mission na ngeza eza bato ebele oyo bazo vivre sur le plan matériel ndenge bato bakotisi bango ba religieux église kotisi bato vie matérielle bazana ba lacune ebele ya kozwa ba solution ba problème mususu oyo débordaka niveau matériel eza bato mususu na minute o obela makasi atamboli l'hôpital a minene ba memie ba Inde ba Russie ba Suisse malade et mon anate comme ba makambo komisko spirituel c'est à ces moments là biso to sala ani to ya eza ba tumisusu ba problème na ba mabala na bango baza ba grand problème libala esimba te mobala comment yoka e solo moi si a supporter mobali te to zala pona ko yede ba on a ba problème là eza ba tumisusu pe ba bundi ba vina bango nyonso ba luki bozui subsistance ya vivre pour ba boko la bana wana ba travailler ba bimisi ba makasi na bango ba che ba mayeli na ba diplôme nyonso ba ozwate to za wana pona osunga bango donc souci na biso eza ndela ote ko pesa déjà explication ya magie eza ko komisa eza en fait transformation ya eloko mutu akanisaka azala posa na yango à vivre vie na ye normalement au lieu à subir vie na to aider à vivre vie na au lieu à subir vie na. Mais non, si quoi yo conséquence il y a par exemple toujours un membre qui na Italie magie to pesi ba définition nango côté nango mabe za rani parti nyonso ya mabe na kati ya eloko ezalaka excès na lolenge ni excès link kolobani to pesa exemple mo poto hotel kolobela pe porte-monnaie magique voilà toza peut-être na mutu mususu alobino maître ngandi na zabu na za posa porte-monnaie magique na la posa $10,000 par jour pendant une année net soit kuta inanga ba o ba sola nanga ba yebi non yebi c'est ça non calcul à $10,000 fois 10 jours et ça lui combien calculer après un mois ça lui combien calculer après une année ce et ça combien donc au salino le côté kaka boye o yo lingo zo eloko mo yeba ki ala ba conséquence mo yo ya vie à sacrifice et o ya mais attention la sacrifice il y a de sacrifice et de sacrifice sacrifice à temps eza sacrifice à mbongo eza hein motoki na yo sombi biloko na yo sacrifice il y a vie il y a bambula ezali sacrifice il y a une partie en nzoto na yo ezali mais sacrifice humain ezali eza bato misusu pona bien ya famille ndina hotel Koloba na explication toujours il y a magie kolongola hein donc entrelacement individuel et comme masiko na lieu moko boye universel hein il y a mukili mobimba ba sacrifier tant mususu mutu moko ba bomi mutu moko na famille s'il faut dire bien pour ba hein survie à famille za ba pratique on okuta mingi na Nigeria au mona famille moko ya mbongo mais bazo moi ba baby sa mutu za atam su kizengi pour famille ebika OK dans ces moments là ma beza pour na mutu wana mais famille nyonso tant ba vivre bien ici ma beza na peut-être mais non objectif ya couper sa mutu par exemple le porte-monnaie magique mbongo wana utawa ou bi manaka ta porte-monnaie mbongo wana ezala ba différents places et utaka par rapport pe ya connaissance ya mutu na ba esprit oyo onsaila ba esprit oyo azala bango lié na communication mais mingi mbongo d'abord eza makambo eza bato ba salion ce sont des occultes
eza d'abord elo mo eza trop spirituel eza papier te o ba imprimer ka na banque boy so etembe ba vota budget eza d'abord makambo mo eza plus lié na spiritualité yango moni ke mbongo echa ba conflit yango nde ya na ba guerre yango nde zoya ezo bomisa batu donc mbongo eza déjà soit déjà mbongo eza elo mo eza déjà trop lié na spiritualité parce que muto asala ki yango azala de na conscience moko bo asala ba voyage mo bo epoya alors mbongo wana utaka na ba place ebele eza bato mosusu basalela ba esprit ya mike babenga ba voleur de voleur bazo mbongo wana bapikala ba boutique bato bazoteka pembeni yawa ba voleur de voleur baosa nini baoyiba baochaka wana misusu bazo ngola ba banque misusu ça dépend mais la carte monde spirituel pe banque na yango ezali banque spirituelle eza ndeni banque spirituelle ko décrire yango na matière matérielle et kozala moi un peu passé mais topé ça bato exemple moko na kati ya na ba mingi boye po bato ba comprendre mingi so nazo se basé mingi bato ba imate so na basé mingi sur le plan d'un exemple il y a christianisme c'est parce que ça et le ko un peu moins influent na mboka na biso nzambe la contexte to bolo ba na moi na Jésus bien qu'il pas nanga vraiment ça existe pas mais na concept wana Satan na pe azana moi na yi nani ba benga kai maman ça na pas bota démon y a besoin y a prospérité il s'appelle maman na ba mboka nyonso ba chake mingi sini ya bouc y a vache buffle en Nord à Londres au monde na Londres na ba banque mondiale azab maman yende maman donc c'est un démon c'est un esprit c'est une entité il y a pas makambo belé donc ça déjà comment vous allez sikoye maman asala nini na mokili ozuba yem t'inspira d'abord mbongo oyo na ba pasteur ba kufelaka ce que tu vas passer à poignet parce que bango ba prétendant ko zala ba saint mais ba welelaka mbongo eza eloko ya nzamba sala mbongo te nzamba sala troc nzamba sala nzete asala mbuma sala ndunda sala pondu yo na ndunda ngala pesi nguba yo na oyo ngala pesi oboy donc mutu ayana mbongo c'est maman mutu inspirant yango donc ton ba kufela yango batiki na bible ya papier boy ba comme kufela ya tablette c'est que allez-y comprendre mais sikoyo eloko mingi ye diabolos wana elo nya ko esela ka pasteur alinga mona pasteur bazala bien te c'est quoi en fait son objectif pour pas pasteur mingi amoko ezama na kindumba mission est à nini yango pena pasteur abanga nini alingaka akoisa bango te alingaka liboso tangu batu bakoma kana no trop évolué te abana ko kepesa rapport wana ipa ya kolo ya batu le tout dans le tout omoni batu na yo kila ta makambo osa mais lelo lo kwa batu bakoma moi ki teti moi makambo ya akoma olukala ki sande batu oyo bango baza makambo ba basala na sima barido to ba ka obimisela biso ba makambo wana do ye moko diabolos Alex ye batu na ye moko bi yo tala yo ndimila nzeme ta batu na ngamba sala mais mingi eza nini mingi eza d'abord ba ye ipa na biso ti ba ozo ba kao ba okoisa batu bazo ba makambo belé mais so akomi na cher kuna bando kanga biso bandoki apekisi batu ba ya vernga mais ye mona ki ntwe ki azoya alors ça ni ozo ba touche batu ba comprendre donc na yango na kana na pesco diabolos amuko exposer ba mais oui yo zo finga eloko ezo pesa eloko esali okoma bongo ndo okomi faut zo ba touche il faut bima mais sikoyo ngala yeba raté mais on dit quand même l'existence il y a Nzambe Jésus-Christ Nazareth. En parlant de Jésus-Christ, Nzambe, le tout dans le tout existence, c'est un andimaka. S'il faut dans le bila, Jésus dans le bâté, dans le bâté, peut-être Yoshua, Jésus n'est dans le Yoshua n'est nani. Yoshua Machia. N'est le Christ, on doit porter esprit christique. Quand on a Jésus-Christ. Jésus, bon, gars, Jésus, écoute, parce que c'est un nom français au bas créé, naba makambo ya ba Charlemagne. Tikabo, betana le solo zangine. Oui, ce autant qu'il y a un codex, il y a 319, venabiso ya ba romain, roi wana nyonso oyo ba bimisaka église, oyo ba diembela kana mu pepe, il y a Jésus-Christ oyo lo ba na Yoshua pour ba sala cop na bango, nde ba créer ba makambo na nde ba pe ba boma magie. Mais dans le solo c'est intéressant faut moi mouké mais oui moi mouké ba moment on ndenge nini comment ba tala ndenge nini toza na concile toza na concile il y a 319 OK
Romain moko boy bazala na souci ba coloniser monde entier. Souci na bango allait vraiment ba coloniser monde entier. Tant ba comme Israël, ba EPDA ba banda coloniser bango. Ba écoute un skona jo moko boy Yoshua moko boy ayi. Alobi non de eza boyinga na esko fungola ba mboka nga mayele yango loba que je suis venu pour le brebis perdu d'Israël. Na fungola ba mayele to sala makambo na biso bato na bakoki koya ate ba imposer biso na bonzambe na bango na ba makambo na bango ndeka kimbango ya ka mboka na biso. Et ba Romain ba bundisi bango plus ba oboma bango fo na bango esani e matana mutu na bango. Nde ba salingi a to jouer na jeu na bango to koma bango. To koma bango la bazui mercenaire na bango Paul Batindi ekulu. Sol soda comme na nzela mi se kufinga aye wana piller bibliothèque na Israël à na Rome. Mais Yoshua loba na Pierre, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Pourquoi c'est sur toi yonde na ton église dans le corona yo a comment belete koleka Pierre. Koleka Sol comment il s'appelle encore un genre envahisseur Paul. Donc c'était comme ça ndo monique Vatican et comme à Rome. Vatican ce qu'on a vu Indus azui makambu azui pouvoir wana a commis ko exploiter yango. Enta bimisi motombo ki moko bimisi abimi na kati na yango protestant. Protestant bimi nonga de la zaboye makambo na lembi fona sa makambo nanga. Protestant ki guerre salama makasia bat bakufa na ba pays ba na plus ba boma ba protestant et pas ba catholique na ndinga mukete. Guerre froide bato batangi moi histoire rebelle ba yebi makambo na oluba. Mais église yepe protestant ta mazui makambo wana olia vanda lobite ngape lokwa na zui bible il faut la kabola yango. Nzambe malamu ya kazwa. A des dieux vivants. Dieu vivant par le biais a été tika boyete na ba Mobutu ba makambo nyonso cardinal comment il s'appelait encore à l'époque voilà c'était quel cardinal Raphaël je crois Malula cardinal Malula ayo tcha pression le biais d'avance na mboka nga bondimi à la mort église de dormant financer bango église de réveil mais lelo na kama na yo pasteur mo bo lo bao catholique isa salle d'attente ok na lifelo mais bible o sa élosion ngo wapi c'est catholique. Est-ce que vous avez une église catholique? Na beti histoire mais na tchebondimité na beti histoire ya makambu na bango nde babanda yango parce que bango déjà catholique ba qui dans le faux na souci à coloniser tozana ba exemple on est belé na Afrique tozana Afrique du Sud awa batu bateka Afrique du Sud wana ba na Bible ba missionnaire toza a to yoka ba discours ya ba roi Léopold atinda ba missionnaire na sima ya Bible nde ba bazwa ba mboka na biso ba bungisa biso bango la biso to kanisa lisu lokwa biso tete komoka so ça débat na mutu moi non ça non il est écrit parce que bango na yo tikali la kati ya Bible or que tu peux penser de toi-même parce que ozana le tout dans le tout na kati na et sans c'est ça tout le monde qui est dans cette émission le lot rusuka wana to ba mingi te ba baya émission sili sikoyo pesa mot de la fin na yo ça la synthèse na mamu sur le biawa na yo sikoyo oza pasteur oza l'église tu na ba na ni forme na ote oza nani en dehors il y a kozala maître spirituel pratiquant mingi naza plus dans le pratique mais naza appelle ici au visionnaire il y a le culte du grand moi interne oyo na ozara mamu ya yo moko hein oui parce que naza penga donc naza maître spirituel batunyo so bazala ba problème oza lié na spiritualité na linga ko sala toujours la part de choses mutu oyo azala ba problème batuming ba na kombo na bino hein ba maître spirituel na oza ba pele belé oza la raison ya lo ba bongo eza batu oyo pe ba oya bon ce qui pirate eza c'est que originalement bo eza la bato wana remarqué mingi so ya sala émission azui bambongo bato kimi ya sous deuxième émission poza bambongo bato azwa kimi biso tozala kaka po tosala musala bato balanda mabeza nini moni musala biso osalaka bato bayokela yango soni muto akio yepa langa mayoka soni nde bato musu bayoko tshaka ba commentaire wana so bato wana balongoli ba soni bayo contredire bango et pour bato na bandako baza ba yebi penza ke no mutu wana za boy mutu wana bandeko pe to sala misala boza pena ba courage wana pour esala bato pe moi bien mutu asala ke moi magui olobi o sali de sala pe bon ngala tina mutu ta benga yo numéro de téléphone les anini to na suka il y a émission et na bandi to yamba aussi pour développer spiritualité na mon nous la connaissance mais to développer ensemble. Merci pour la batunyo so bakozala na posa obenga biso numéro za
Le plus 243 81 60 64 212. Donc plus 243 81 60 64 212. Et ça dispo un appel normal. Et ça dispo na WhatsApp. Donc je crois que c'est un peu ça. Voilà, mesdames, messieurs, on est arrivé à la fin de cette grande émission. Police des stars. Merci d'avoir eu Bazaki Bakar au Talabiso. Na cadre toujours informé bino. Il y a un maître spirituel à fonder la biso magie parce que magie en côté moi mingne na quatre église na bandi pour comprendre ma yautu aninko loba. Donc vous avez un responsable, vous avez un micolo, vous avez comprendre. Un grand merci na Neko Chris pour la prise de vue, Dij Mosolo Elias. Orphelinat Vida on est au niveau sungaba na bitike ba mela en tout cas lingara aussi pour la chic muka comme ça et la radio aussi pour la chaîne sur télévision en tout cas contribuer sunga ba na bitike oyo pe bo sunga pe ba orphelinat. Oui, c'est très important vraiment. Il faut qu'on aide ma veuve, ma orphelin. La spiritualité c'est la nani tant ba tant to sunga ba orphelin. Et ça d'abord, et ça le quoi magnétisme. Hein? Et ça le quoi mbomalisango loni. Au loni yeba ke bota soki la spiritualité soki lingo soit plus, il faut bimisa un peu plus. OK, c'est fort. Donc plus au bimisa, plus peu aux parce que loi ya nature et pour et aux ongi c'est là. Ah, ma maître spirituel ba mosa maramo c'est que vraiment kosungiza malam. Voilà, bandeko ba bulingo na linga bino mingi, on se retrouve prochainement sur Jésus-Christ à Zonité. Bye bye. Et spécial Sunga orphelin. De soutenir Orphelinat Vida. Nakata Orphelinat Vida, Bolingonde Vandi. Ndenge okanisi baye bazo telengana. Nzamba pambola yo. Orphelinat Vida, nzambe atieli sonae awa. Eloko nyonso za nango. Yaka contacter Orphelinat Vida. Misolo na yo okabola ngona banani. Orphelinat Vida. Ici quand bazo za bana o baza orphelin et baza délaissé. Nzamba sunyo na moke kanisi la orphelin. Orphelinat Vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence pour ekoma la destination. Nzambe na lola mona bina pambola bina vraiment azongisa ya ebele. Comment na ko nyonso bosalaki. Lelo to isuna lisolo mosusu kosenga na bino ke tozeli bana esika ya monene. Tozeli bana esika ya kitoko. Tozo futela yango chaque mois, bana na biso fo balia, bana na biso fo bakende classe, bana na biso fo balata, bana na biso fo baza propre. Na sepelaka na donner oyo, bango bayoka mbongo na Nzambe et puis basala ka Nzambe sengi parce que c'est le Nzambe senga na biso ki Nzambe. Tu m'as donné cette vision. Mais je ne vais pas travailler toute seule. Bah, bossa le cas, bah, provision était tout autour de moi. Nayango, Soki Olingi Osunga, Bengabiso. Na plus 1, 64, 75, 33, 43, 10. Topé, Bengibisona, plus 243, 97, 666, 66, 04.